Bota na Jodé do Iguan TV. Bota. S'abonner na yo ya. Bota na Jodé do Iguan TV. Bota você pela. Bota na Jodé do Iguan TV. Bota como na e. Bonjour, bonsoir tous les abonnés de Josette Waïkwa TV. Bienvenue, moi votre humble servante Zizou Zidane Zetiamunene. Ne bolinga ko bengela lelo toza wapi bande kona selembao. Na selembao esika toye ko sala bongo milulu oyo ezo lobela biso pona balbinos. Lelo ONG Cri des Albinos babengisi biso. Tonto Hervé Abiboya boya koyoka balbinos problème ni nezali bande ko tolanda sans plus tarder to kota poto yoka bango mbela na bango to yoka bazana problème nini balingi koloba eloko nini balingi batu basela bango. Vraiment restez branchés sur Josette Waïkwa TV, vous ne serez pas déçus hein. Bana widi on dirait de sangelo loko bansango oh bana kini on dirait de sangelo loko bansango oh potolo bana visa oye potolo bana face à face oye potolo bana tête à tête oye basi bomona kabango na ba produit nene ba pakolaka bakoma koteka na ba poste oye mobali ya bala se moyibi oye bokilo bomona kabango na ba patala minene mebi akala banzembo nanga seko iba oye mabina nanga seko iba oye etikali moke se aibanye yo na mobima moto po atekisa na faranga oye bana witi boyaka toyoka na lelo e oyo baniga ibola e Nico Ekenga bana witi boyaka toyoka na lelo oyo bani bekila e place d'embouteillage c'est Simonico. Madame a pu se présenter, a pu le opinion comme ça. Après, il y a intervention ailleurs. Les Bogoïba, dit il y a ta présence dans Gaïnaï. Pour s'organiser par rapport à Nini. Qu'est-ce que nous voulons faire ensemble? C'est ça notre préoccupation. Donc, moi, je vais juste vous présenter les enfants de notre siège. Après, comment je peux? Oui, donc. Merci beaucoup. Nabato, moi, c'est Hervé Mantendi. Donc, je suis le président national, il y a Cri des Albinos. Le Cri des Albinos, c'est d'aller AFBLO et ce qui parle rien que les enfants d'Albinos. Pour ceux qui parlent à Albinos, peut-être ceux qui parlent à Albinos, c'est à l'école. Alors, tu vas à la jeunesse, pour tout ce qui est à l'école, il y a des sièges sociaux à Bisso. Et si tu as tout ça, il y a des activités. Donc, si tu as il y a il y a de la banque Awa. Donc, tout est effectivement, il y a 317 enfants albinos au Badana sous juridiction à Bisso. Bisso de Tokama, Peto Jirakabango. Alors, tout un siège à Bisso. Je crois que oui, mais là, on a battu au Basile Bako, il y a emballé. C'est que moi, je peux dire, c'est ça. Et pour que tout attend, il y a pour répondre des questions, on a présenté madame Dodi Ilunga. Je crois qu'il va pas être en Kochama pour mais dans la Soukate. Donc, il y a des partenaires dans le donc, tout ça, les coalitions, tout ça, les balles, pour qu'ensemble, tout sauver, c'est ça que je peux dire. Pourquoi Cri des Albinos? Tout bien, on crie des albinos parce qu'il fallait que Bandundu, Mungo, n'a pas eu yoka. Au départ, tant que tout ça, là, qui s'en est à Bandundu. Tout ça, là, on a dit, pour na battre yoka biso. Pour que Batubayoka ou Biso tout ça, il y a pour l'Oba et pas une abon, pour que Batuba attendre à comprendre Biso. Mais il y a beaucoup bien à créer des albinos. Non, au Gama et à Balbinos. Mon gongo à Balbinos, il faut Yokana. Pourquoi il faut Yokana? Tout se faire comprendre. Tout l'ink est Batubayoka ou Biso tout ça. Alors, ce qui Biso tout aussi, Biso là, comme c'est la baronté ou Biso tout ça, il peut discuter ou tout ça, moi, il va comprendre Biso et il y a tout bien créer des albinos. Au Gama et à Balbinos. Tout le monde qui va Texas, non personnellement, à ça qui déjà les sangs à Balbinos sont au Sangana qui tout le monde qui pour ça là événement moko et puis ça la société les acquis du Yanini mais l'autre tout le monde a fait des albinos. Pourquoi et comme il va sous-groupe na kati ya groupe wana les créer des albinos c'est ça pourquoi tous ala qui tena likanifi et que to panda lisanga wana lisanga wana panda qui pourquoi
ntango moto nyonso azali komona intérêt na ye eza lisusu te na esika oyo azali ekosenga ndenge nini aluka nzela na ye mosusu. Donc c'est un peu ça. Les cris des albinos oyo esalama pourquoi tosalaki yango parce que ntango tozalaki ensemble na mwimba Texas nakomekopete forme kia Texas nga fete nayeba Texas te moto nga nayebaki pita ye grand frère na ye azali professeur ya français abandaki kopesanga français même na ndako abandaki koencadre nga na cours ya français. Alors ce monsieur là ye nde mutu abandaki korecruter des albinos. Donc ngai nazali parmi bandundu ya liboso oyo barecruter na mambo wana mpe tokomokutana badialingi. Donc tokomokutana badialingi wana c'est là nde histoire na biso ebandela wana tokomi akokutana na badialingi tokomi kosangisa bandundu wana ntango tokomi place ezalaki na balabala na moi koloba chaque fois koganga nzambe asali biso faveur ke sango moko ya Christ roi apesaka biso espace moko wana apesaka biso espace moko wana mpona tokoma kosangana wana période moko wana kende église catholique ekomi kosangisela biso mwa biloko basalaka fo te pour ke bakopesa bandinoso. Après bon nzambe akosungaki bakonzi bayoki biso emoi bazoki okazo ya kovaso akende libanda mboka mpona kolobela pose biso bandinoso ntango aye nde Kinshasa efaki tosala journée moko ya trêve ezalaki journée moko ya sensibilisation mpe ezali journée oyo oni epesa biso endundu ya monde entier. C'est par là que j'avais dit que mission na biso ekomaki déjà ya kotengama. Pourquoi je dis qu'il y a kotengama? Je m'explique. Biso tozalaki wana epona koprotéger balibinoso biso tozalaki na mpona kosala la promotion des albinos tozalaki wana mpona koinformer les albinos ainsi que leurs parents. Mais ngai nakomaki komona ke mutu moko akomaki koprivatiser makambo lisanga ya bato ebele ekomi kola eloko moko ya ye moko. Bref andeke tozalaki ta na bureau moko te ta comité mwa moke ta comité d'organisation moko ezalaki te nyonso ezalaki focaliser na mutu moko. On voulait notre représentativité tolingaki place nyonso mutu mwindu azalaka ndundu mpo azala tolingaki bandundu bazwa misala tolingaki bandundu bakende classe tolingaki oyo baza na baproblème de santé gouvernement ainsi que d'autres partenaires batia biso maboko mpo tokumu bango na basoin approprié bandimiso bazala na santé ya malamu. Mpe tolingaki lisusu ke basungaka biso ata na bacrème solaire eyaka awa na Kinshasa bateka yango na prix ya se pour que toza na facilité ya kosoma mpo tomibatela na moi ezali kami bande kosalama te nakomi komona ke ndeko akomi na tendance mi ya kotengama ndeni ekomaki plus masolo na ye moko. Ok, d'accord. Je comprends, mais sinon, plus on a la ligne à Yeba, on a vu que l'Uni faut se faire connaître là-bas. Tu vas comprendre. Mais est-ce que d'abord, nous devons pas mieux? Parce qu'avant de te faire connaître, on dit connaître toi-même avant de te faire connaître. Est-ce que nous devons pas mieux pour n'a que nous mieux ça pas? Qu'est-ce que vous faites pour que le Lune eux-mêmes sachent que là, on a ça, on a ça, ainsi de suite. Et puis, là, je me retournerai vers Madame Ndodi. On a ces bénéfices communs, merci. Mon séjour aussi, également. Mais si que, et là, on a une présence, on a eu, vous avez des conduits, on a une tout les arabes par coup de cœur, parce que vous avez maman et que mon thème en ailleurs, et si Barami, du Macambo, les arabes sociales et tout ça, les maman sociale, les gens se retrouver là. Donc, et après, pour répondre en mail, et puis, moment de dire, pour que ça m'aille répondre. En fait, biso tozali les cris des albinos. Tant que lobby que les cris des albinos donc c'est-à-dire que nazali na idéal oyo ya grand-père Texas frère Check watiki la biso. Nga nazali ko préserver parce que Texas avec visionnaire azali mukolo te bazali muto ayeba na kina mabwana. Mais mukolo lo bazalaka. Nga nazali idéal na ye. Donc ça la raille. Ezaki nini? To chaki muto ayeba na liboso na biso. Pona effacer te soko funa pas ko ka cha mimba ye Texas ba funa ce protocole. C'est la facilité ma bonne. N'a pas répondre que biso na cri des albinos nini tout ça là. Tu travailles en synergie avec les parents. Mon ban ne se baille pas. Bana o bazali na capacité ya ko assimiler matière au fait que ça va ôter parce que baza ban. To lingaka avant tout ça moi il faut être en contact permanent na parents na ye. Donc biso to zali na ba information to kopesa na parents na ye pour que parents na ye atamo en application et pas mona na ye. Tout ça là ka bongo. Et pas na bandu no bazali ya nikolo. Bango ne to traiter na bango face à face. Donc matière to pesa na ban na ba parents et que si na matière to pesa na bandu ya mikolo parce que bandu ya mikolo ba fait déjà bateau ba ko présenter ba difficulté belé ko leka ban. Yango donc mode de travail ça ka bon. Donc on peut pas quoi que qu'est-ce que je veux dire? To ko quitter ko sangisa bateau ce qui bango mo ban ba mi éviter banani bazali il faut bazala ndenge ni. Yango to se retrouver na crise on le croit. Bah se retrouver déjà na crise des albinos. Pour ce que mon bana no se bozo mona parce que le autre to si bango ka
chanteur moqué par faute de moyens. Quand je dis que tu as 317 ans, ça fait basé de délai. Moi, je vous dis que Banda 2016, tout le temps, ça va nous gratuit. Comment tu vas nous se retrouver? Mais gratuité, ça va déjà. Avant gratuité, il y a gratuité dans le 2020. Hein? Année scolaire passée. Oui, même si là, tu banon déjà Banda 2015, 2016, tu banon déjà gratuité. Gratuité, c'est dans la 7e. Mais dis ça, la moitié de 6 années d'humanité. Vous avez un diplôme, Bah, c'est belé. J'aimerais que mon ya côté de sa caméra na bino pose impression à parents wana beaucoup monde. En fait, pour dire que si j'ai un enfant albinos ou dans la famille, je suis sensible déjà, je peux dire, aux situations. Si quelqu'un est un peu éloigné ou ne se retrouve pas, je n'aime pas l'injustice déjà. Et avant de venir ici, je suivais Hervé à la TDU. Donc, ce qu'il disait, ça me touchait. J'étais vraiment touché par rapport à nous là-bas en Europe, quelle que soit la vie que la personne ou l'handicap. Donc, on est bien traité, on est aimé, et puis on fait tout pour que la personne se sente à l'aise dans sa vie. Qu'est-ce que vous voulez ramener? C'est pas qu'ils ramener, je vais me joindre à eux pour essayer un peu de le motiver, de le dire qu'ils sont humains comme nous. Ils n'ont pas choisi d'être albinos. Donc, pour un peu le motiver, et montrer qu'ils peuvent vivre comme tout le monde. Sauf qu'ils n'ont pas de moyens assez parce qu'ils ont beaucoup de difficultés par rapport à la santé, par rapport à leur vue, par rapport à la peau. Et ce qu'on peut faire, parce que là-bas, il y a des produits et tout ça, parce que plus les Allemands, les Russes, ils ont leur peau, ils sont aussi albinos, mais on ne le sait pas, parce qu'il y a des produits appropriés pour la peau. Je sais que quand je vis, Hervé, c'était pur hasard, et quand je l'ai rencontré, j'ai dit, je te connais, je te vois intervenir pour les enfants, j'aimerais bien voir ce que tu fais. Et puis il m'a dit, ça tombe bien, j'ai dit, j'ai quelque chose. Donc il y avait beaucoup de choses à faire, je me suis vraiment décalé pour venir voir ce qu'il fait, donc pour les soutenir. Merci déjà pour ça, une autre question, on va laisser les possibilités. Il n'y a pas de Il n'y a pas une idée politique derrière tout ce que vous êtes en train de faire, parce que d'habitude, nous voyons les gens qui viennent avec des idées demain à la fin pour voter une maman sociale. Je dirais déjà, j'ai mon ONG Asbel, comme vous voyez, qui est déjà depuis 2017, ça n'a rien à voir, ça c'est une branche qui ça me touche personnellement, et j'ai voulu aussi faire adhérer les autres qui sont avec moi. Donc pour le faire montrer, bien qu'on fait autre chose, c'est notre Asbel, c'est hommes-femmes, tous pour le développement. Donc pour le jeune plutôt, tous, on veut vraiment développer notre mental d'abord avant de faire autre chose. Ça n'a rien à voir, c'est sans but lucratif, donc je ne vois pas l'intérêt. Qu'est-ce que je vais gagner? Donc c'est quelque chose que je le fais comme je suis socialiste, donc j'ai dit j'ai fait plus de social, donc c'est pour aider. Donc c'est par amour que je le fais, amour de patrie, bien évidemment. Okay, c'est une première où vous pensez travailler côte à côte? Oui, on veut travailler avec Hervé, donc comme il venait de dire qu'on fait coalition, donc on veut travailler main dans la main, même si je suis là-bas, on ne sait pas tout, on se met Parlez-moi un peu de votre livre, qu'est-ce que c'est HFT? Comme je viens de dire, hommes-femmes, tous pour le développement. Ok, donc c'est ONG Asbel qui fonctionne déjà depuis 2017 ici. Comme c'est pour la première fois que je viens, le samedi passé, on a fait une sortie officielle de mon ONG. Là-bas en Europe, j'ai aussi l'Asbel qui est pour les enfants démunis de toute l'Afrique. Donc ici, je vais aussi venir voir, parce que ça fait déjà un bon moment depuis 2000, je ne suis pas encore retourné dans mon pays. Donc je viens pour établir un peu quelque chose. Na ngai koloba koya nanga awa nayaki mpona bandundu te mais nakutaki na Hervé ezali destin on peut pas tokoki koéchappe yango te eza makambo oyo etushaka nga personnellement mpo nalandaka ya lobaka nayebaki te comment kokutana na ye mais comme au hasard je disais que hasard fait des choses tokutaki na Hervé tosololi na ye nandimaki namona mpe misala asalaka
On a ceux qui ont Sungi, je vais voir place Nid Bazaraka, on a déposé quelque chose, on a proposé à la Nango, on a produit na bango, et surtout, il y a un bon andé avec ce qui j'ai dit, Bazala, on a ban à Nyoso, mais il y a un meka pour moi, les Nid Bazaraka. Si vous avez un message, je peux lancer les parents qui ont des enfants qui sont découragés. Ok. Na koki koloba na bamama nyonso oyo baza na bana oyo baza baalbinos baponaki te babota bango eza défaut te eza malédiction te bana bautaka epai ya nzambe oyo nzambe apesi yo il faut kochérir bango bobwaka bango te bonéglige bango te soki boza na makoki te tri ya baalbinos ezali awa mongongo na bango ezokende mosika soki nga na mosika nayokaki mongongo na bango ça veut dire que ezokende mosika bato bakoyoka bango so elisuningi ezali te eza na bato nzambe atushaka mitema po baleka kosalisa bobwaka bana te boabandone bango te baza bandoki te bazali bana faute ya bamoyen ndozomona boyebi mpe te soki boyebi te boluka balakisa bino ke ezali maladi te baza na baproblème il faut plus bosoigner bango bakoki kolala te esika ya sali te parce que baza sensible bakoki kolia mpe biloko nyonso te bakoki bango eza il faut batya makoki po bayeba kobatela bango malamu oyo baza na makoki te baya esungi ekoki komonana donc tokoki na nyonso te mais oyo tokokoka tokoyebana kosunga mpe bato mosusu mpe bazali apanga oyo bakoki kozala touche mpona kosala likambo ekende mosika donc ça fait déjà un bail baza négligé baza batraitaka bango de tous les sortes donc mais baparents balemba te tolobaka adage moko nzoko alembaka mingi na ye te je pense pas que oboti mwana parce que aza ndudu oyebi lobi na ye te eloko nini akozala mais soki oencadre malamu olingi ye nzambe akotika yo te. Question moko très sensible et pas un déco dans une question moko très pertinente par rapport à Hervé. Est-ce que en fait, j'ai entendu au Kassai, j'avais un manga à Zangundu. Est-ce que je dis aux Zangundu, il peut répondre à mes Zangundu, il y a solo go, il y a Zangundu. Est-ce que c'était du black, mais Azaki a mis en mode roche, courage, Johanna. Est-ce que pendant que vous avez un bango, est-ce que vous avez un courage, il y a beaucoup de personnes qui ont histoire. Avec ça, tu es un Zangundu. Est-ce que il était un niveau de la casse de millions d'euros à l'intérieur? Personnellement, je me dis que nous avons regretté fort parce que au moins awa maman nangai bayambanga ne se moni pana et parce que ça ba quartier elengi yako na relation na ndu mo ngaso na bota moni tena ngana so perte na sans finir ngana ba na posa publicité na posa promotion c'est ce muta moninga différent de tout le monde impressionné se mi pana ngai na yango wana na partage na bandungu tu oyebi soki mutu amindimi te ye moko akozala difficulté bato ebele. Je me dis que bandungu ebele baza trop enfermé babatama mpona nini eza pourquoi babatama bakimaka monde extérieur makambo bayokaka libanda makambo bakutaka libanda esungaka bango te alors biso tozala mpo pourquoi toye mpona kodécomplexe balibanda kopesa bango moral kopesa bango espoir elengi ya kovivre oyebi nzambe na likolo ntango asalaki nyonso asala na se na ntango oyo asalaki mpona biso tojuire na yango mais bandungu bazalaki mis de côté batya bango na pembeni alors biso toye na mpona tozongisa bango na esika na bango oyebi ndenge toza boye bandungu ebele mosu bazala na difficulté même atambola ata na balabala awaki mosu bakobenge ndundu ntango différence wana bazala na facilité ya kodigere yango te soko na matière na biso pour comprendre que tant on est banné na lobi que matière ya bana na ba mama na ba parents na bango eza différent na matière to pesa mikolo et ni ko loba nini que tout ça na mamoto lo bana ba ndundu ya mikolo tout ça na mamoto lo bana ba ndundu ya bana na ba parents na bango moni bango ni bazabo ba ko na chance ko faire complexe wana te pona nini baza déjà na bolingo to pesa ba ba parents na bango makambo ba yeba gite ba ko moto no za en application pour biso to lo bana bango yango mais bandundu ya mikolo bazali na chance wana te donc tout ça de faire l'effort ya ko insérer bon na kata société ya mo moni ke na ebande na loba iselo mo ke combat na biso za ile bosoli représentativité na biso tout qui partout tout ça
soki tozalaki te liboso partout mpo bato bano bala biso ke bandundu bamonaka bien te bandundu balimwaka na butu bandundu basalaka bandundu te omoni sikoyo eloko wana esalaki elongola biso na scène bandundu baconnaître retard dans tous les domaines yango banda kala souci ezali ni tozonga na scène wana tozala lokola bato nyonso mais oyeke mokili eza na baréalité na bango eza na baréalité na yango il n'est jamais trop tard na mokili yango omoni ke toye lisusu pour ke tozwa mpe sika na biso souci na biso ezali ke ata na présidence de la république il faut représentativité na ezala faut que président so actuel akoma mpe na conseil spécial mwa aza nyonso po ye abetaki masolo bandundu po la majorité bandundu nakongo baza bakasa nalobi na sasi batribalisme mais nalobi yango ke bandundu ebele na congo soki bandundu bazala fan ya rdc seke 85 soit 90 baza bakasa ye biso mpe tolingi mpe tomona badepute ya lizinose oyebi à l'époque tozala na jean mandundu binzei bazala fute mpo na nini parce que binzei akimaki mbango na fute pourquoi bato bane kodécourage ayo monaka bien te ayo ozalaka nzoto makasi te mokolo bakobuka okoma motu biso soki akima mona te akosala nini alongo nani esika baotu bembeli na motema kifanda esika na yango na biso tolingi topousse bandundu baafronte bato nyonso tolingi toaccompagne bandundu na bamariage babala babota basala bafoye na bango parce que la manza bandundu bazala ndeni akola na ndako bapesi mwa ndako bapesi mwana nsima ndako na bata makona alesa vili na sikuna timikola kofola balesaki babukoloka balalisaki balamuzaka ye biso tolingi tolongola bango na citation wana bakomokela wa bato nyonso liti na fiso de yango mais ntango ngai nayepa na yo mama nabi mama nalingi oza kitoko yo ezetisama ndundu te soki mondele esava esala nani yo etanke humain esala ndeni omotemba basima nakosusu koaffronte bino te biso moko déjà tofantaka différence wana par rapport ya comportement oyo bino boaffichaka mpa na biso c'est ça ke yango emonisaka ke biso tokobani te na bino yango biso tolingi ke bochange emoneli na bino epai ya bandundu pour que epesa biso mpe espoir de vivre epesa biso mpe elengi wana mpe ya kojour na mokili na koloba na bino bosala constat na ntango ya batena faible soit na ntango ya baexamen d'état ntango ebimaka soit na ntango ya bacolation de grades académique okomona ke participation bandundu ezaka te plus grave encore ntango bato bapambolaka mabala na année bosala bosala analyse mwana ngai ensemble est ce que na congo déjà tobalisaka ata 5 mariage ya bandundu na année esalamaka te pourquoi eza par rapport ya comportement oyo bino boaffichaka faire biso yango ezali komonisa différence wana donc nalingi na répondre nebo na face mabo bakritike oyaka nga bino ke bandundu bazalaka boye komona ebe bandundu ezala pasi ça vous fait comment oyebi eloko nini ekamusa ngai bato baza minoritaire ndeti soki toye na quartier oyo nyonso parfois baza de ndundu kaka mais tala bato mwindu ebele est ce que liwa ya mutu mwindu na liwa ya ndu eza na impact ndenge moko eza na impact ndenge moko te mpo na nini bato na baza moke baza tellement trop minime nde bamonanaka na pasi rarité yebisama soki neti ndundu moko akufaki neti ebemeli eza na morgue afanani ndeti konde komiki boze ebemeli ti na morgue eki ya monde cimetière nani akoyebaki ndundu moko akufaki vous comprenez mais soki mutu mundu akufi bozalaka ebele bakoyeba musongolo moko aza bakufaki mpe la majorité bandundu bazala bango na coffrage bazala moko ya kobata bakimaka bango monde extérieur po bino bolingaka bango te Monsieur Ogendeli, tomoni Madame de Diaye, avec partenaire na Zabinos. Est-ce que partenaire Moussou Bazali ou Basuna Kora Tchalabino Maboko parce que l'une n'a eu évolué tout doucement. Discuter nini ozokuta na mona bana des kisona discuter nini ozokuta na mona bana ou bana na cancer du peau ndenge ozosala pour s'en sortir na bana wana na koloba eloko moko eza très capital et très sensible ke toza pena bapartenaire te te tofanga baeffort elingi olaka nini nga naza na mo effort mwa moke soki naza na kamo ya bandundu il faut kaka naleka na internet na chaîne secret des alliances nabwaka mbela loseba oye matolwa na ganga te biso bandundu tosuki te toza na ndeko aza na cancer de la peau tosale boye tozongise boye mpe okomona papa tobeta mbela 2 mois tozala na sobeta infranti oya parfois ndeko makomanifeste 20 €,
50 euros, 100 euros rare. Hein? Pour qui n'a pas soin. Et exemple, combien de temps? Aux hommes qui n'ont pas de consultation, va consulter, soit faire les examens, bon, on fait qui fait ça, pour parachever le traitement. Mon boulot, pour qu'à t'en là. Dans ma fait grâce moi au détour de Kounindu. Banda décembre l'année passée, tu dois chaque mois. J'espère que vous avez un maman c'est le yébi. Et après, c'est pas de coup. Et après, bande de baza à Batarana, maman n'engage. Maman n'a rien qui est là. Batarana, c'est pas mon appending qui est là. Parce que d'accord, somme. Pourquoi chaque mois tu as bandu tout? Tu n'as bandu pourquoi? Dans mon a bandu cancer de la abandi timère. Bazarami n'a tendance à rebattre, mais ils ont le roman qui est minime. Maintenant, on écoute ça, autant la champignon, on va lier, ils appellent mon humide, et comment saigner, et comment soigner. Attends, on se bat pour le faire. One, comme la stade, moi, un peu avancé, ok. Ce qu'on dit, il faut que ça soit souple, na koye des bango, pour que ça abonde. Ce que difficile, c'est d'arranger, bon, ma coque. Et puis, le pauvre combat, pose à temps, il faut se renseigner. Pour vous en nous, dans un cancer, il faut qu'il y ait un hôpital, beaucoup de dermatologues, c'est trop coûté. Il faut dépenser dans des 5 000 à 7 000 $ pour faire vie, non? C'est quoi? Examen, quand on est beau, c'est un il faut le payer à 300 $. Après l'examen, il faut m'abattre. Après, ça va modérer mon traitement. Il faut nous parachever ma maman, sous fondé, pour karaté, pour ma copine qui est je dis que, et ça, n'a pas si mingi, on a fait la balou chaque mois, et bien en janvier. On peut présenter, comment la fille, cette fille-là, sauf que ce côté dans le zone naïf, avant déjà pour présenter la signature, le bandit dans le zone. Avant, on a bien à 14 ans, c'est très dangereux. Et dit, bandit, tu n'es pas mambo, c'est combien de temps, tu es dans un bon. Mais tu as mangé 5 et quelques $ pour tout le monde. Passer les prélèvements, passer les examens, tout ça pour tout le monde. Mon tête, vous comprenez un peu? Est-ce que ce qu'on bêta tourne internet, c'est notre chaîne qui nous fait au moins combien de fois on a bêti une médaille de la monde. Moi, je dis un mot dans le découvert du Banda, c'est pour lancer là, il y a un toyer, pour être sur le terrain, pour vivre, il y a un souka, il y a un souka, parce que tu peux quitter. Mais un bel à la bande de Banda, au Baroyo, pour la bana oyo vivre bango omoni danger est vraiment permanent. Il faut sauver l'humanité. Bana baza vraiment en danger. Un mot pour la banda. Merci beaucoup, madame. Ce que je voudrais dire, pour la bande de Konso, Banda. Ok, donc je parle pour tout le monde, toutes les diasporas qui sont à l'extérieur. Moi, je suis ici, je suis votre soeur. Ce que j'ai vécu ici, donc j'ai même des larmes aux yeux. Et c'est vraiment choquant de voir ce que les jeunes frères Hervé est en train de faire. Donc ça n'y peut rien. On est là-bas, un petit 10 €, peut-être tu peux gaspiller, mais ici tu peux sauver des vies. Il y a des gens qui meurent à cause d'un petit rien. Or, cancer de peau, même la personne qui est normale, qui n'est pas albinos, c'est coûteux. Donc, pour ne pas arriver là, moi, j'aimerais demander à toute personne qui attendra ma voix et les cris des albinos de faire quelque chose. Je crois bien Hervé est mieux placé pour donner le site et s'il y a les numéros bancaires. Donc, on peut vraiment sauver. Il y a la petite fille qui est derrière moi. Vraiment, elle souffre vraiment, donc l'urgence s'impose. On doit vraiment faire quelque chose vite fait pour qu'elle puisse avoir des soins appropriés. Merci beaucoup. Moi, je dis, on a une question de votre personnage. Question est le Dieu voulait. Ok. Moi, je dis, aux hommes de Dieu. Pensez nous ne pouvons ça na bateau de bota bandundu. Après, la scène du bal la bateau de Botindu. Les deux familles, la vie va cavoir la cour à Botindu. Pensez nous ne pouvons ça na bateau ana. Pour nous dans la mambala surtout en Afrique. Une réalité de haut niveau. Pensez nous ne pouvons ça na bateau ana. Parce que vous avez placé ce qui se concerne. Merci beaucoup mon frère.
Je ne sais pas si tu dois parler en lingala ou en français. Ça va, pas de souci. Et c'est comme si nous doit avoir l'obstacle était dans le foyer à Batou. C'est comme si on s'autozoaka. Je dis que c'est surtout les enfants, c'est un acquis. Ils ont ce que vous avez moi, vous tapez moi la maladie, vous avez moi la poison d'onde, vous tapez moi la malformation. Donc moi, je peux dire que conquis, peut-être déformé, tu vois. Mais il y a un mot qui est à la cause du divorce. Je ne vois pas. Parce que nous, avons mobimba. Nous avons juste la capacité, la faculté, tout. Je ne vois pas pourquoi ils ont l'obstacle pour Kabouan. Je ne vois pas. Nous c'est un être humain. Donc, bateau Kabouan, vraiment, je demanderais, mais vraiment pour Zoyango, Bandimayango. Déjà, même si je suis malade, je dois accepter ma maladie. Donc, soit na boti nous nandimaye parce que à outi na bajan nanga. C'est ce que je me répète. Merci. Ce que moi je peux parler, on a pour répondre maintenant au bato mingi bazaka surtout mibali baza trop compliqué na mambo wana bakanisa ke bana banduna nde bauta pa basi oke babosana ke bango mibale nde baza cause ya kobota mwana ndundu. Donc soki na koloba boye parent nyonso abota mwana ndundu akabana na mwasi na ye poke po abotele mwana ndundu asala Numéro 50. Si je ne suis pas là, il y a mon cordon qui est juste dehors là-bas, Junior Moitié. Donc il peut donner son numéro, mais à l'adresse, ils vont trouver Junior. Si quelqu'un veut adhérer, donc il y a juste mettre son nom, son numéro de téléphone, et puis on va l'expliquer comment faire pour adhérer, il n'y a pas de conditions. Donc on cherche des gens, des hommes, des femmes, des jeunes, pour vraiment se développer. Pour quel objectif? Donc normalement, il y a déjà premièrement ici, il y a la fondation Katalin Machoua, qui est un centre. C'est le centre de formation CLIP qui est déjà à Ikelemba, parce que je à la fin Ikelemba. Donc là-bas, ils donnent de formation français-anglais. Donc on voulait aussi adhérer faire de coupe et couture pour de jeunes mamans, des jeunes filles qui ont fait des enfants, donc, des filles mères qui sont là, ils ne savent plus rien faire. On veut vraiment les intégrer à la société, qui ne se sentent pas... Même les garçons, il y a des métiers aussi appropriés. On veut aussi faire comme les aides ménagères, on forme des gens, en collaboration avec les entreprises qui nous contactent, parce que je viens avec des outils de l'extérieur, qui vont commencer à faire un journalier dans des bureaux, dans des maisons, pour gagner un peu, rien. Donc, le rendez autonome. Autonome, oui, oui, tout à fait. C'est qu'on veut vraiment que les gens... donc, la formation est gratuite. Dans les comptes de l'ONG, c'est gratuit, mais la banque de l'extérieur, c'est payant. Mais s'il vient un compte de l'ONG, c'est gratuit. C'est nous qui prenons en charge. Bien évidemment qu'on cherche aussi des partenaires parce que celles on ne fait pas avec l'initiative, on cherche des gens pour nous aider. Comme j'allais aussi ajouter pour les albinos, des crèmes, tout ce qu'elle a dit, des Nivea là-bas. Donc je me suis prise en charge pour les aider, mais je manque aussi des moyens pour faire un... Je ne peux pas apporter un carton, oui, pour parmi si on veut faire un conteneur, mais ça c'est coupé, on peut bien faire le compte de l'ONG, moins, mais quand même il faut qu'il y ait des moyens pour ça. Numéro de contact ici, je peux donner pour... Junior, tu peux venir s'il te plaît, pour donner l'adresse de CLIP. Avenue Dibaya 50. Votre numéro 089 61 22 158. 089 61 22 158. Avec le code. Avec le code 243. Plus 243. Avant de nous séparer, on voulait un peu remettre quelque chose que nous avons aux enfants d'albinos. On voulait remettre quelque chose. Après, on voulait, dès qu'on quitte ici, on va faire autant ensemble, en fait, tout le monde, jusqu'à même au coin là-bas, prendre même un petit filtre ensemble, en famille, avec les enfants d'albinos. Donc, tout ça, nous ensemble,
Si tu me dis moi, le moment moqué, après, peut-être, oh, le moment là, on a yango bino kosaka banzembo te oselaka biso osala bongo boyemba okabaka mpe te mwana bakosalaka papa te moto nani na posesana yakowa o moto nani na posesana pichi ukuku yakowa o Mimi kuku mame yela na tuni mama yo oye tina nini mama bona nino oye basi balingaka kaka mibali oyo ya mobulu oya kofanisa na likwela bango bakolingaka te toswanga bombu ya bolingo na ntimi utatoka mwana sheri nakoma nangaki welewele na makanisi sepo ya kozelaka yo sheri nikita yeye mamenga ngai na sokie Koko Ikuku, maître 100 ans de succès. otinaliso moninga moyo lokola eseli omitala Orni Ikuku. Bébé die. moninga moyo seka esengela mitala mokolo lobela kosoka ekoswa ndenge ninyo elikukue Omer Ikuku. likambo ezidani ya shiro tala ndenge bato mokili batunani makita izwi mabela eliso ekokite mwanoko bato ebele liswaka nzete yeye liswaka kaka. Voilà, tout est bien qui finit bien. Bandeko, ils ont participé à mitema. Il y a le cri des albinos, vraiment, le cri des albinos, ils ont vraiment. Yakoyoka mape pasi o ezali na balbinos wana vandeko oboti mwana albinos ko boaka te oboti mwana albinos ko négliger te po azali mwana on ne sait jamais un jour yem to ko apporter vie paix na famille bandeko bomoni madame Dodi Lunga ndenge awuti na mboka Belgique pa ye ngamo muke na ye aye kotikela bandeko mo muke bozuna ya muke na balobaka musapi moko suko ya kelongi te ye a osé madame Dodi Lunga a osé na ONG na ye hommes, femmes pour tous, baye kocha moi mais dans la pâte. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas vous? Vraiment les amis de Josette Waikwa TV, ceux qui vous mbela oyo, vraiment to yambango, to benga to yavena numéro na ba pesi, to sunga bandeko, to sunga bana bandundu, to sunga bango bazana posa na biso, to sunga bango to kena bango tiliboso. Là carrément je salue ma patronne Josette Waikwa, na pesi mbote nanga vraiment mingi na. Mon papa na biso, papa Bokilo, papa Jean Waikwa, na pesi Mado Waikwa mbote belé, Viviane Diasonama, na pesi vraiment mbote belé. On a Viviane Bondo, hein, l'os des os, hein, motema, on veut dire motema, il y a Serge Diasonama. Na yo mona susu Rinel Landu, motema ya Pichuchu, Dina Lomda, motema Pamigi Ondilu, bango ba na kati ya France, pena base na kati ya France, na moni bino la je salue ma maman, Élisée Binda depuis Strasbourg. Maman, excusez-moi vraiment, na pesi sumote vraiment la patronne. Si vous avez aimé cette partie, dites merci à Lewis Kassonga, bon, je vois Boa Lubanga, je vois ma consoeur Bobette. On est là vraiment. Je vous aime. Quant à moi, je vous dis déjà merci. Restez branchés sur Josette Waikwa TV. On se retrouve à la prochaine si Dieu nous prête vie. Foto komuna bakage ezali awa